ya lelo ya sika eye Canal Impact Changu TV Canal Impact Changu ya sika eye na makambo ya sika omona ba chaîne talent mélanger na ba grand musika place mususte awa otuna bobi mais bano babima na ina Canal Impact Changu Poni osali bisoboye babi bilenge Canal Impact Changu adamu yibi soki amoni azo atango yiba allez botika ndo polele allez bona ndesika bakomi s'abonner na rouge wana s'abonnez-vous massivement au monde tous les grands na musala grand les kakate na mwega sila kwedi aza kwedi batu nyoso pour monango kaka awa ni pareil kaka na Canal Impact Changu TV umela si contre ça les autant courage il semble la vérité et c'est ça mais ça m'embiozo yamani ozana moi sina yonga na zambaya parce que na minute on a zemio yo yebi etambaya mabota ate oh oui si ko ngana mbele ko expliquer ni ke na za zemi to se ba tamula ibongo na yebi se ete ke na ka yo ne peut pas rater non yene peut pas rater oui prévenez yango ngana za zemi c'est yebi c'est vérité papa vérité ngo na ko bandela ngo wapi yango ya koloba problème des awana na ubana koloba ne vérité neni parce que ya ami yebi etana ye suko non bano bandeni yebi c'était na za zemi yebi c'est oh yebi ça y yebi c'est vérité vérité tigala la vérité va changer la beauté yo ba ko bombila eti wapi bon lokola yo lobi ke na lo ba vérité soki ngana so na mbana nga accepter zemi oyo c'est que ngato banda futa su mbongo te ya ndako oui parce que ngana même moi na yo oza azama kila na yo donc na part na yo pe azama kati part na compte ya papa na yo bon siko hein non tala siko na yo sa madame ndenge nini so bien besoin futa ni susute c'est tellement fait il y a ça madame bon moi non non mais mon ami il y a eu fait hein bon le quoi tout ça na problème la vérité et le quoi oui ça me une vérité la ben oui c'est pas la vérité c'est na choté la présenter moi sinanga tara ibi mobia la moi sinanga yo ele reate abenga litese papa deba moi sinayo njoto pete pete ko la papa palunga il divine mobia la moi za makambo en fait chérie na lingaki na solo la nayo na tuni ba conseil na tuni grand frère nayo Fola Manjambi étage à Souka donc na tuni et na vieux chinois motokia seruta na France wana ayebisinga bomi kena lobana yo vérité omoni lipamboli ya nzambe soki eye tokoboya lipamboli te parce que tofandi temps molai abato baseka voire même bandeko na yo babi baviaka bimisanga na ndako oyo raf soki même mais nasali effort nzambe na kosambela o nasambelaka nzambe ayokelinga yango naza na retard non chérie
En fait, naza na retard que nazomona ba période nanga te. Ba période nazomona te. On a bien explication de en bref, le monde n'a comprendre ni mieux. Explication claire. Explication claire et mettre on a une appellation que nana mukumba. Ah, eh bien. Donc, il y a bien ma casse boye pour les bisangai que vous avez zemi nanga, ozolo bozo banga banga. Ah, je suis content de tout ce que tu m'as fait. Non, dis pas que je suis comme ça, je suis content. Oui, mais c'est comme ça. Jeune fille, papa, il va casser ma pompe. Qui ça va pompe? Parce que je conseille de vacances. Tu vas le bon ma casse. Fatigue, bainga, c'est quoi? Moi, on a tamboli. Maman, il y a des maman, elle a des amis. Dans le missile, je m'en ai mis. Donc, il y a beaucoup de minutes. Il y a évité Zébi, maman. Oh, j'ai mon ami, moi, c'est des Zébi. Les ailes, il y a mon mari, il y a ndako bofuta lisuste oh yesulwa bofuta lisuste modelo moi la yena chance mais pour la main na courant to ba ko sansa biso na cotisation mais ndako nde bofuta lisuste ah merci papa en tout cas na ndibite na fuka mina yo to ne nzambe na nzambe pambelo pesa ngi talinga be makasi ah nzambe edia mutokanga mayai yeyo baba malamu yeyo zo mona modelo ah nzambe ba sema kambo ibele papa edia fuka baba tsa pelo boko ah c'est bon papa débattre mal c'est bon déjà na kama leo yo umelala pia chini leo nani yeah boyo ngapi asuti ngapi tika yo ngale sobeni tena mtu malamu angaza bila kutenda na kutenda chance moko na pina ngai bebe na landa bebe meleo na ko ngena bandisi makata parce que tant on a eu besoin de c'est un boss, c'est un patron. Ils ont mon nom, comme on a eu papa modelo, mutu malamu. Donc on a mis à une surprise pour y amener la machangate. Mais amener la caca oui. Chini. Ouais, bah le bah chini. Eh, on va d'abord biso va jeter. On esprit. Oh chioyo. Et tant que va no. Ah, comment chioyo? Comment chioyo? Ah, ben on chibangu. Ah, chibangu. Ti o chioyo. Oblo asika. Papa modelo. Ye. Je vais concentrer dans la bongo. Malembe. Malembe. Tu vois, vous y avez un sika. Ah, vous avez un tabouille, bon, il va quand ça va enganda ba. Moi, je vais être papa souple. Vous avez quand ça enganda ngaya wataraka. Ah, yo kenda bon. Je vais concentrer, il y a maintenant pour l'esprit hein. Na otira au moka là, auto, ça fait combien de temps maintenant tika? Malembe. Ça concentre. Qu'est-ce que vous va dire? Namandika pembeni. Des places au vanda pour la identité. Kasi oyo locataire na ngai. Ah, bayeri ngai. Ye bayeri. Ye bayeri nga Barcelone. Moi c'est dans Real Madrid, mais moi c'est dans Pentico. Mais peut-être nous on a le roi Massa, on a JKB la banque populaire à Paris. On va te par exemple ko volo. Ali le voilà. Vient dans des marques IVP. Namona na misto, namona na kacha batebele. Namona même na ba chose. Ba chose ngaba biso bamona na fufu. Bamona nga na kacha Joel Chibangu ya Blani Chibangu Mwamba. Bamona ngai na kati ya le suprême prince Ngelezo, mobali ya mandefu, hymne national na Paris. Namona na kati ya fufu. Oh, c'est aux amis de façade vie. Magicien. Ah, vous pas ane moko, ane mona Guillaume Yunga. Guillaume Yunga prêtre. Alors bien dans façade de bien. Vous sumba ka pi. Mais père, oui que père en Côte d'Ivoire Cameroun. Colo. Vous méritez quand même hein. Pas de sango bien maîtriser. Nenga ko yemba kuti so na yembi yango et puis ça nga pour ça ba champ. Bien sûr, na ça ba champ. Yemba be. Bon, on a un compositeur. C'est moi le membre. C'est le membre facile.
On a vu un moment où le péché, vu un zoro ma bien le ana voix wana ndembetwe bo wana nde kitoko lo wana nde maye li wana mbetu bo wana kitoko lo wana mai li wana nde mbetu bo wana nde kitoko lo wana nde maye li wana mbetu bo wana kitoko lo wana mai li wana mbetu bo wana kitoko lo wana mai li bo malabino bandeko laisse-moi boy viens beto le roi papa oui ma chaîne est acoustique wana mbetu bo wana kitoko lo li wana mbetu bo wana kitoko lo li wana mbetu bo wana kitoko lo wana mai imbetu bo kitoko lo mai wale sileli nango mais et parce que donc petit pomo est-ce que batoka batete mabilama bani benzema est-ce que peut non ani moni do tinde do tinde oh mali yo mutali koko vetine ouais to yebi bongo non ani c'est quoi comme le bani benzema na kati batete tala mabilama azali na bakongo senge mais bibi zika mba yo ali benzema te mabilama kaka moto suki na ye na nzoto échanger bakombo kaka moto suki na ye na nzoto échanger bakombo na mutu babengi suki awa na banga babengi mandefu na mapeka basasamba na mapeka basasamba awa wapi bakulu tubalingi tolobate kwanini kwanini ya question foto tuna bakulu kwanini tolobate ebandaki awa suki tokitaki basasa mandefu pe tolobaki awa bakulutu balobi tolobate kwanini tolobate bakulutu babwibulu bafana nini po eza bakulutu po eza bakulutu tokoluka lutumba kufa kankale akufa déjà lwambo akufa tabulei kutu nani okutu akufa papa wemba papa kuluba asenge toloba te so bakulutu bakufa asenge toloba te totuna so nani wendo koloso ezali do bakulutu bakufa toloba tingala akesa bakufa kesa okufa na demi zoki seso ela tokoluka kweza ba o mikuso ba dokolosi ya zalit te tokoluka muto yo sokoko bwaka maye likola likola tolo lololo tino yemba boye non rêve petit moko boye et comme Elia et si le petit wana en couleur angeli boya la tali sabido yakana tali soko s'il y a une femme ayande baninga nyoso
balelaka kaka ye sikoyo alelaka na modele ya sirene so akei akata te. C'est vrai ce que tu me racontes. Kaka na pale chona eyuma ezaka chona ko paye pale te. Donc fout la pas non. Chaque jour nazaka na petwana. Chaque jour fête. Chona petwana. Bukamona kamona toto mobimba. Legela. Tina yali pecha. Ndianga petwana tazali na semi. Allô, Edia? Oui, na benga na téléphone ya bato. Na lobi boy, ozawa. Ozawa nani? OK. Boya bidon baila moi c'est papa modelo, boya. Nazala nanganda wala ya nasi, Yaka za X. Merci. Merci beaucoup. Le esprit hein. Nani, sima. Basuba wa. Tout droit. Mais comment on se bat? C'est des bisotés. Pourquoi il y a bito? Il y a pas bien. Ah, la master na solo. C'est ce que tu me racontes. Bonjour. Oh papa. Oh là. Nada payé un matin. Calme-nous now. On a compté sur la bimissée si quoi. La comprend. Elia. Non. Ils sont là bête bibliothèque yété. Oh, viens taillon. Oh, wa kinayi. Na ibiti na lobi boité. Oh, kasi. Musaka na ngai. Ni yango adeba ni. Elia, nga na bota kate. Esali matin mbele. Yo joué bisanga kola zemi na ngai. Après, papa le pont a pété biso tiens. Tu fous ta mbonga ndako te. Nzoka papa le pont nda tie on deuxième. Atenga zemi ni wapi? Elia. Adeba kitone loko yo na malembe. Ozo fristenga na mwana nga kitse loko. Ozo fristenga. Ngana fristenga. Adeba problème on. Papa Deba. Maman. Naïbité. Papa Deba. Ça la maîtrise. Hein? Viens à toi la vérité Toyoki. Vérité ni yango. T'as ce que état moi sina yo. Fais pas ça muto. Ce qui fait ça va quand même manière ali dans ça ba réaction. Oh, mais moi sino ya kana yo ça. Hein? Moi c'est ngai. Maman. Echongo ye. Elia. Ouais, imagine. Attends, on comprend imagine. Pardon. Il y a des mfumba. Elia. Modero. Papa de tombez les gars. J'ai pas envie de me faire vendre là. Yo solo dia me bumsa mo. Dieu me m'appelle. Excusez pardon. Mon vérité ça. Moni minanga. Moni diamba. Ya makasi. Moni nga na ko beta lisolo bote boye bana boye. Moni ye.